moto apesi likelele ndima ye po alobi te akopesa nzoko na so artimbela ye eske na makasi akokoma nzoko likelele ata otongeli ye imeble ya sinivo papa na ye ezali pasi ye asi avota lidusu na ye afanda kuna poze na kimia na fami na bana ye merveille la Kardashian ata moto afandaka na Canada asalaka peshwa na Congo ezali bolingo vomena dirige Congo na richesse ya kafe kena konza États-Unis na richesse oyo. Mbote mama. Mbote papa. Mama, oyebisa biso kombo na ona. Kombo na nga mama Jeannette. Wow. Mama Jeannette. Oui. Tolingi toyeba lelo memi elubu ya nini lelo? Bon, lelo na memi elubu ya makelele. Makelele bomoni ndenge ezivani na kati ya sani. Makelele aza na bomoi nde lelo na kosala yango. Na kosala yango elukaka biloko ebele te. Na kozala na posa matungulu pilipili mwa ai na mwa ndembi na mungu kaka mpona kopesa pimbo mwa gu na huile na ngai esila. Merci. Sikoyo okokalinga ye? Oui. Makelele na kokalinga ye ya kokalinga soki atoki bandeko balandi sikoyo na bandi kosala makelele nazolongola yango salite azalaka na basalite na kati bamabele oyo ye aliaka nde yango nazali kolongola basalite wana na mwa bapoile oyo ya likolo wana ezalaka mwa makasi tolongolaka salite na ye boye naya kotika ye na salite wana eza te okolia yango bien te nazolongola bapoile ya likolo po wana miso ekani na yango bandeko balandi nakanisi bomoni makelele na nga yango nasi nasali nyonso na bimisi salite basalite na bango na kati ya libumu sikoyo totikani na eleko ya kolamba yango bandeko balandi bomoni ndenge na osokola makelele na nga donc faut kosokola ye bien penza atambala mibale bie misato mpona kolamba ye bandeko balandi nazwi makelele na nga naotya na nzungu na moto nakotya mwa mai po makelele eza mobesu fo etoka soki etoki mai ebele te oye azani akomela ne te nakotya mungwa natie mungwa na nga mungwa fo ekota na kati ya makelele ntango ozolia ye ezoka bien nakokata ndembi na kati po etoka nango ensemble nakobakisa matungulu na kati ekotoka nyonso nzela moko nakorape mwa ai ata mibale kaka po epesa kaka gu etoka ekota na kati ya makelele
mufiniku etoka. Ok. Bandeko balandi bomoni ndenge makelele na ngai etoki mai nyonso ekauki. Botala malamu mai ekauki siko nakomi na ngala ya kotia huile po ebanda kokalingama. Na kotia huile na nga po ebanda kokalingama nde yango tokokoma na suka. Na obakisa mwa matungulu, kopesa mwa pimbo, na kokata pilipili po makelele abongaka mwa pilipili ezala oyo kai malamu. Nde tokobandaka ya kobalula ye, tokobandaka ya kobalula ye ti akobela. Tali tokobalula kaka pasa toki na ye akoti mungwa. Akomi presque na suka. Bandeko balandi namoni makelele na ngai ebeli ekomi na suka penza nde na kolongola nzungu na moto. Bolandi lolenge na bandaki pe lolenge na sukisi kitoko mingi pena na kolia. Merci beaucoup. Mama, tokomi na etape ni sikoyo? Merci. Bandeko batali nakanisi na lakisaki bino makelele etape ya suka. Makelele na ngai bomonaki nde na salaki yango. Na longolaki basalite oyo ezaka na kati ya libumu na ye. Na sokolaki ye bien. Nde natiaki ye na nzungu, natie na moto, nakataki litungulu, na rapaki mwa ai, na bwakaki mwa pilipili mwa ndembi po etoka na yango na mungwa na kati. Nde tango etoki mai wana nyonso tango ekauki nde na ye kotia huile na nga na bakisi su mwa matungulu muke nde na bandi kobalola na ndenge ebeli yango ebomoni ekomi boye. Merci. Elubu na ngai yango ekomi na suka ndenge bolandi yango. Natiki bino tokutani na bino mikolo mizali koya. Na mwako yepa enoki tokozanga nzoku mpona likelele moto apesi yo likelele ndima ye po alobi te akopesa nzoku na soir timbela ye eske na makasi ya koboma nzoku likelele ata otongeli ye imeble ya se nivo papa na ye ezali pasi ye asi avota lidusu na ye afanda kuna poze na kimia na fami na bana ye merveille la Kardashian. Ata moto avandaka na Canada asalaka peshwa na Congo ezali bolingo. Vomie na dirige Congo na richesse ya café ke na konza États-Unis na richesse oyo. Nos terres nous ont déjà tout donné. Pour qu'à notre tour donnions à notre population le café qu'il lui faut. Cultivé naturellement, avec une torréfaction artisanale soigneuse. Il garde son arôme original, toute sa fraîcheur et toutes ses qualités biologiques. Il est donc temps
de consommer notre propre café. Arabica ou Robusta, découvrez les produits de chez nous, le café de la RDC. Consommons le café congolais, le meilleur des cafés. La quinoise, café à Banamboka. C'est ça, Kivu Café, Arabica, pur bio. Dégustez du petit culot, qualité Robusta, Fatouma. Ascafé, laissez la nature vous faire du bien. Café Kitoko. Café Virunga. Oyonde ya biso ba Congolais. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Monseigneur de Malewa moderne.